Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Ezui. Na yango bandeko balandi ya émission Ezui la pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eyingela o mabota mabino. Pasi pema na République démocratique du Congo pambate mayema koleka mako pesa pasi kabuya long puissant kumba biso na mna kisangani nini ekoleka kuna. Shida. Oh, karibu. Karibu. Bandeko mingi ya kolobezali te po mbanga pasi kasi toko bela kaka poete nzamba lobaki pona Israël akolala te pe akotika te. Lokola Congo na mtolongi te tala tinanga au sein de la presse congolaise l'équipe technique mobimba. Tozali ka ko bunde tumba ya vérité, tozali ko bunda etumba ya sensibilisation la tela ete batoba yoka. Na tina ete ba congolais ba tele mabala muka po ba bundela mboka la bango pe ba bundela bonsomi bwa bango. Pamba te bato balingi lisusu te bazala baumbu. Lolenge biso basali biso baumbu. Lolenge biso toko kokata ko telemate e ko sala passe équipe pour la tela États-Unis d'Amérique ba condoléances na mana ngana kunya dolanga États-Unis d'Amérique po ezo sala passe ba bungisi bongo bato babale ya minene na kati ya libota la bango na ebiete boyebi mokonzi ya mapinga Dijonti pe abe awuta ke soso kotika biso yango ezali ko sala passe pe tikino lelo bango babale na bakunzi bango te e ko sala passe abe o ayaki pola kokunda kasi tala yepe atiki biso choc makasi na libota wala yango toli ko senga na gouvernement bo pesa bango ba corps ba kunda yango pambate bato bazwa mwa kimia po kokufa ebele pambate baili bota bazalaki ko bika na oya bango moima pinga Dijonti na lolenga badai ko bikisa bango kasi liwana yetala ndenge bato ba kokufa bolingi bakufa boni po ete boya kokunda to sengi bozala bato ekoyinda na ngambo ya pouvoir pambate bomoni bomona mboka Nicolas Kazadia beta ki tchocho de tutu a lobby pe bande ko yido pesa basengi ete bakanga ye kasi mona mboka azalaki makako ya mukolo ami yebela ki po yebi na gouvernement oyo soko lobi kaka ba opomola makabe ko beba kuna pe to yebisaka bato ete mukolo oyo mona mboka jila lingeti akolinga asala malamu ekozala mukolo bako benga na ye na lolenge moko akosakala te ndenge pe tozolo baboye mona mboka IGF ye pe bayebise kanga bisaka po ete polele sur polele bazali bongo komo pomolo kasi pasi pe mabeza kosala biso to découvrir nano likambo oyo ensemble la tina Vital Kamerhe na opération 100 jours. Moi j'étais en prison. Kamerhe a salé le goûter. Et innocent. Moi je ne suis pas de son parti. Au moins Vital Kamerhe, il n'était pas ni concepteur, ni à la base à détournement. Et je peux confirmer que tout ça, le président actuel, Makasi, le président Kabila, m'a appelé ça et Bokonzi, na Kamerhe, m'a protégé comme Bokonzi, na procès, na Ngai, na Biki Sakai na Liwa. Kamerhe est innocent na Kati Loko. Pardon? Kamerhe, na procès 100 jours. Réellement, ça est innocent. J'ai vu 5 valises à la preuve. Na Misonanga. Kamerhe za na katite. Boyebinga jita za ka liberté ya koloba iloko. Kamerhe na dossier à 100 jours. Bolimbi ça y est. Donc c'est un procès politique. Et pesi pasi bilo moko bolandi. Donc timo na mboka Vital Kamerhe bande koloba ete faut blanchir nga. Naza innocent. Ah Congo. Ba vérité oyo nazo yebisa bino. Pombo keza la tango ya prophétie. Tolobaki oboyi koyoka nzambe. Obafue malako manza komba nzambe pe akobimisa o libanda Yuda sakwenza boalo tala lelo pièce sur pièce vérité sur vérité oyo biso banso toyebaki te bolandi ndeko na bokebi tokolobela yango po ete mbongo ya Kongo eza kokende wapi tozo tonga te détournement sur détournement or bango moko bazali la kati ya maboko yango mona ki mona mboka Vital Kamerhe tellement protégé ki mona mboka Félix Antoine Tshilombo ezanga te mutolobi bolandi nde asenga ki ba blanchir ye 20 ans wana ya ba travaux pénibles bomona ki kayoka ki yango te kasi pasi na likambo opo yani akenda juge ya mayele lelo libota lezo telengana justice ya nzambe ko sala ka la innocence ya bato bakufi ebele. Au lieu de bunder la génocide, au lieu de bunder la mboka, bande kolanga wilingo makeko visiter Kisangani. Boyebi ke ndenge wilingo makoti boye, ndenge bayambiye Kisangani tombe parce que wilingo mazala ngambo ya M23.
bango batindaka banongi tango banongi bakokota bandeko langa boye bayete kisangani yangola na maboko ba M23 est-ce que dialogue ezali ko salama toto za ko balkaniser mboka ndeko fungola miso tango za congolais s'abonner massivement na chaîne la Libération bo partager be mission bo liker a tozolo bela mboka to bundela mboka to lingi démocratie ya solo to lingi mboka ezali panda tala ndenge mboka ezali ko kende ngaite TV za radio te buka mona buka kukila kila medjende telo take tumbankale konto bokela lokondo fam peka to na akene la chabienne mama sociale e yindi ndeko yinda pambate batindelaki mona mboka Martin Fayulu Madidi ba message ete lokola bango basali na Moïse Katumbi basali na Delice Sanga basali na Kabila bakokanga ye poza très kasi mona mboka Martin Fayulu Madidi alobi ngala ko trahir Congo te ne jamais trahir la RDC et non plus population congolaise nde azonga ki lo mbango la Kinshasa na tina ete bakanga ye alobi cette fois-ci ayende la likambo ya fembanda ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo Pambate balobi mingi basakani mingi sika bango baye po babunda etumba ya libération balingi te balkanisation baboyi ke est ya république ekende bato oyo bazo comprendre te diplomatie na ye na banzi lelo tolobi bakomona yango ezalinga ite ezali maloba ya mona mboka Martin Fayulu Madidi peye wana akiti na banzi ete tokotuna ye mituna tango akotelema mikolo mibale oyo pona kolobale so na peuple de sikawala océan akozwa makolo pona kotuna yebi tuna boni pe ba oyo balingaka ye o bazolela sikoyo bayeba nini ezali kosala makasi bona mboka azali awa alobi babunda etumba pona République démocratique du Congo IDPS eza ya koyinda ngambo mosusu baza pour Martin Fayulu Madidi ngambo mosusu bazali ko bunda la peuple ngambo mosusu bayepe bazali ko telema pona mona mboka Félix Antoine Tshilombo a démissionné pe misusu balobi bakanga Nicolas Kazadi na IGF est-ce que baokanga bango ale bolodjo pe na ngambo la lobi moi ale bolodjo je soutiens Nicolas Kazadi parce que alobi très bien esengeli koloba tout yango moni vitel caméra zali ko pema penza la énergie na eti asuka alobi soki este to ko bundate soki mona mboka Félix Antoine Tshilombo ako prononcer guerre te ye akosalaka makambo oyo asalaka na Kabila nini asalaka la Kabila to ko mona yango mikolo mezali ko ya soki mona mboka a to cité maloba oyo ndenge ezali kolobama na batu ya union sacrée parce que balengi kimia balobi le 30 juin oyo il faut biso to fêter to ko lingate M23 et comme la biso la Kinshasa ndenge Willy Ngoma azali bongo moko ya monongi soka sa komi na mboka wana yebaki province wala tombe soka sa koti yebaki M23 zoya na sima Kongo langa totika boy tokotika te bandeko balanzi ba mama ya moto mojali moto mozima mite tozwa video au peuple ala nkanda c'est pas vrai c'est pas sérieux. Boyete, vous avez ça à Boyete. Aussi maillé père. Bon moment total. Et après ça, nous savons n'ango bon ça. On filme bien, on publie bien tout. Filme ma tout. Soyez Mpanzi, nyata e benza. Nyata bon ça. Tracasserie à la police, tracasserie. Okomona mutuboye, a telemi, yoye, peuple azala kanda, je vous le dis. Peuple azala kanda, peuple a tomboki. Binomoko boza komona peuple azana kanda d'érosion ba toko dinda tozo sala boye mvula ya makasi boza ko kipete ba détournement tozo yoka ya mbongo pesi peuple kanda nesika botonga nzela bilo bole mbongo la nesika peuple misale monana ba impayement bozo bongiselo côté mais bozaka ba jusser bozo bina ba concert so bokabole ba mbongo bengisi mitulanda kuno okati makina kidi peuple aza konyo kwa ma peuple ali na nkanda alors tolobi cette fois-ci buka mona buka kwikila assalamu alaikum na mama Jawa na bilono sobo la South Africa la mboka ya Gilo Mpinga ba programmento angola lo bondia botar de bonoit RMC ko komela bilo mamour d'angola la mokitene Florence ya matondo mido ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe il faut kuyo motope ba ko Lumumba sango ya mawe komela kibiso depuis lobby
membre na biso maman na biso peza ya makaso apesaka biso esika pour la fondation Océan du Congo maman Marie auti bongo kotika biso alors sango wana ezokomela maman Célestine na Florence ezokomela ba maman missionnaire na plus Rondé ezokomela papa la biso Michael na France ezokomela Juka M le number 1 au Océan de la presse congolaise na France et comme la paix Gauthier Boulay et pourquoi pas qu'il a mais je déteste le taquet tumbankale contre bokela le comme femme pekato et comme la paix la chabienne maman sociale papa maman ya moto mojali pe bino banso o bo soutena kabiso liwa et comme le biso maman la biso apesa kabiso lo pango la commune makala ya fondation Océan du Congo maman Marie to benga kaye maman Swede auti bongo komo tikabiso nzoto ya Elizaina unangalasi na fringo ndeto waliko bunde tomba biso peso bito sombi ata cercueil ekozala pe mala mingi to sobi to sombi ata libulu lokwa libulu ezali talo to somba ata cercueil ekozala mala mingi ba mama missionnaire ba mama Célestine ba mama la Chabienne ba mama ya association comité de femmes viltaneuses mama Marie Madeleine hein bisika bozali kuna na mama Tete Thérèse ozali mokambi bongo ya biso to somba ata cercueil Juka M mon mère de Brino sango ya mayo comme biso en Autriche bino bato soutenaka Océan de la presse congolaise mon mère de Brino na Autriche to sunga ya nikota mutunga boza tellement ebele yanga mokonzi na Angleterre équipé pour la terre to somba ata cercueil po azali moko ya membre la biso apesaka biso place na ye na makala oto bana ko kende ko sala milulu miabiso bino baso boyebi bana nzezalandu nzambe akopambola biso ki bo contribuer po bokena ko sala ba dompe kuna na makala siège wana ezalaka nde ya mama oyo a tikibiso merci na papi merci na mama Eugénie nzezalandu bana na nyonso nzambe apambola bino kabuya vidéo poto comme na biso ko kena su. Cette image est illustrative, c'est d'un père de famille protecteur. Ce responsable en partance pour l'école de son jeune enfant a vu sa route être interrompue pour être passé devant la résidence de la ministre Destine Kazadi Tabala, située sur l'avenue Colonel Lebea à la Gombe. Ces policiers commis à la garde de ce membre du gouvernement central ont estimé que monsieur a enfreint la loi en voulant garer devant cette résidence. Pire, ces policiers ont troué à l'aide de baïonnettes 3 de ces 4 pneus, occasionnant l'arrêt du véhicule et donc un bouchon empêchant la circulation aisée. Témoin de l'événement, la population est montée au créneau pour dénoncer l'excès du pouvoir de ces policiers extraordinaires. Ce jeune Congolais a assisté à tous les calvaires subis par la victime et son jeune enfant de cet excès de pouvoir. Ces maîtres avocats a sollicité auprès des policiers pour garer et vite aller déposer son fils à Fatima. Mais eux l'ont mal pris et ont commencé à les battre. Ensuite, ils ont détruit ses pneus. Aussi, cet autre passant... Bozali koyoka ndenge la police wabiso ezangi notion. Bolandi la tiki commentaire wana. Papa Oyo. Il semblerait à sa maître avocat. Azalaki na retard que le kotika mwana na kelasi. Bomonde ba vanise na mwana na ye asengi a parquer liboso ya ndako ya ministre. Pona akima mbango akota mwana po mwana azaki na retard. Ba soda bakangi eseme kuta embouteillage ba betie bazobeta la mwana. Ah motema oyo ya kanza la gouvernement ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo uti wapi. La police nino za na notion te ko batela peuple la biloko baye. Pour conduire ya ta longwa. Batelemisi mutuka pe batoboli yango baseme embouteillage. Ezali pe nini yango na bakambi oyo ya Congo oyo. Ezali pe nini yango la fanda na Brazzaville nazomona na ndako Sassou bato bazoleka la Sassou za ko s'entraîner kuna. Ao beta tennis na ye na bato na ye azoki mambako na lupango na ye bato bazomona ye. Et puis toza kolekana. Tomona pe bakonzi. Et pa ya ndenge bato bazolekana. Et ça te recoute à soda parce qu'on intimide le peuple. Pourquoi quand na Congo bokonzango ya bilo sala kabilo vertige? Hein? Tout le monde ba konzi minene bandaku na bango na ba pays étranger. Okoye ba kutu te? Okoye ba te? To vanda la ba konzi ya defa. To vanda la ba konza fabo. Bo vanda la bango na lupangu la yo zo lekana. Ba soda ba ko déranger yo te.
bakobeta yo te. Mais oya biso ezaka intimidation est ezokende. M23 azotambwisa makolo. Boza ko détourner bambongo. Ko intimider ka peuple boye citoyen congolais n'a plus de valeur na mboka na yemoko. Na mwana ya muki asimbi ya classe bozo take bambata. Mais ça c'est quel genre ya la police ya mboka la biso. Yango Hermes opesa biso tan candidat soutenir nanga. Aya na ina M23 hein. Pas tous comprendre te. Tous ça la posé ba rebelle ba kota la mboko la biso mais avec torture bino bo torturer biso. To sala ni to relâcher. Po bino bo banga bango. Bo kima na est bozo kokate. Bo bunda te. Mais kobeta mwana mukie bongo ba mbata. Pourquoi? Kobeta tatale ko vandi sa pas ali moko. Ya avocat ya mboka oyo. Bo ridiculiser ye. Mandat ya l'état ici la ka. Mandat ya l'état ici la ka. Kalate bazo longola bino. Po boko kweya bino tout. Bo sali eloko te ka koyiba ka bambongo ko nyokola ka batu ko torturer ka batu. Na bamboka ba paya o biso to vandi ba konzi bazo seka la peuple. Mu konzazo le kala ba obete maboko be bino peuple a pesa bilo tante. Bientôt Nzamba va faire couler bino parce que mi tema mabe la bino eleki. Félix a pas si bino pe ba bokonzango bo sa na bino le côté mais maltraitance kaka boy. Policier incapable. Notion zéro. Et ça li passe na mboka na biso. Alors yango to sensibiliser peuple congolais. To tika la position OT. Na zongi se kaka. Et là, comme on va faire bino avant, mais bino boye bakate. Bozo souffrir na bino. Salaire à malongate. Ba futa kabino pe bien tête oye biango. Mais ce que moni monde kona yo ngumba ngumbo sele netike yonde la poste wana. Ma wana bino. Tozaka ko sale veille à conscience, éveil patriotique, toza likambo la mutute. Ce que sale bola muto betelo maboko sale mabe a to la vérité présentation la libération. Partout au Bozali. Big Daniel Ngenda. Boza telme bele mon ami, hein? Alino Mokonzi, Alino Matumona, mon ami. Nzambe abate la bino, abomba bino tout ba vrai congolais, ba vrai compatriote beaucoup la kaikala. To bunde tumba. Ba maman missionnaire na plus 32 la mboka nita babe fokuyo motepe ba koka lumumba. To bunde tumba. Eza pasi pe mawa. Merci encore une fois l'artiste la biso. Faboson, vraiment torotika te parce que muto asali bola muto kolobaka bola mukabu ya yokisa bango ka pasi. Moi les bango c'est de la presse et yo kana e kosala nga pe kaka moi bien. Mais bota la pe bilaka o Félix alaka ba soda. Mais asala makambo ya Kabila to asala te. Bino moko beaucoup jugé na awandela sisi so bolinga nga boko benga lino monseigneur liso yankolo, alino moke monseigneur liso yankolo tobele liope. Merci Nakabouya, l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Papa Dieu, directeur de recherche stratégique et son côté na collabo mekayo kolofokuta ko kalambe longo. Et puis à son âme, sango mokondi pareil à bémission biso ba maman ya Suisse, la patrouille ou la mort nous vaincrons. Papa Alfred na maman Clarisse na mboka passe la nga inu ya ntele ba maman Vava ba joli qui dit boza telme belé ba maman Sidonie ba maman Chantal Tambila bozé belé ba maman ya moto mojali to la mukapoto bundela mboka la biso c'est trop to lo baté. Parce que Kisangani Willingoma est déjà là, pe bayambie lokola mokonzi. Bye. Moi je viens de rien pour nous. C'est vous. Vous imaginez président déjà sont gardés na lingi. Na kondimananga ba biloko Kabila zo proposer mais na komi na premier ministre pour continuer au projet. Que ces gens là que le CG m'appelle. Il m'appelle pour me dire même hier ils m'ont dit que va faire ça qui 30 000 yo lié n'importe quoi. Oui, il m'appelle, c'est ça. N'importe quoi. Qui appelle sur 30 000 au lieu les combattants. Oui, ils m'ont dit que le jour même les gars dans ma chef. Ils m'ont dit la veille. Maître le gars a été surpris. Je dis moi ils m'ont dit que mon conducteur pour porter la vie sur terre. Ils m'ont dit ne pas intervenir. Nous on va venir avec des machettes. Kabouya et Kazadi. Bolia Inzola Emmanuel.
leli malongi onga yawa nawe kapokwa te kambamba elo waliba elenite elo descend bourgeois kapangala emalunde ya darze kalende pesambongo océan de la presse congolaise Sarah Oliech